bamsu bakesala otobenga Égypte. À cette époque-là, mindele d'aba kimi biso na katikata forêt équatoriale ba créer Israël. Et en Amérique azate, Europe azate, Asie azate. C'est que tout le monde ça va tenir sur mon kiliba et baete aux arabes musulmans. Vouloir ou pas mosquée au Koufa, au Gologoyeba, vraie direction Nzambe, vraie direction Nzambe zani loko la maman ko abota ki bino ba musulman. Azali noir africain comme on est Ketouva. Bino changer comme on a ki arabe bopesi comme agar, topé adjir. Tant mosquée Rokufa beaucoup zonga beaucoup ya to la sabino en réalité il y a combo na Nzambe vis-à-vis ya bosembo e ko pesa limemia pona kimia ezanaka ta monkili la paix dans le monde dans la paix. Donc pona ko suki sezali ka ke en réalité nyonso o bato bazali ko sala awa na kata monkili kotanga mikanda kosambela Nzambe misu ya kokanga kofukama kolata ba chapelle batashibir ezali contre Nzambe. Donc, tu vois que Nzambe a Bible était à Coran. Malgré que les musulmans avaient côté Coran Nzambe et où tu as dit que les collègues na c'est né qu'on a vision la vision Bible les Coran tia on ambula on a ndenge pola. Mais ce qu'on loni pondu et ça pour ça les hommes ambula pour ne kola kitoko. Ça veut dire Nzambe a reconnaître pondu a reconnaître nature na e. Mais à reconnaître mikanda wana te mikanda les ali d'écriture au bat créer par comme on ça biso que des écritures saintes. Mais si vous avez écrit sainte, pour libéraliser chaque peuple, ça appelle un mukanda. Et on peut se dire que vouloir ou pas, tu as 444 000 livres. On va enseigner si on a camion sur mon kilpe et qu'on bouleverser réalité enseignement au monde là il a biso parce que enseignement monde là il biso d'aller enseignement à classe au va salir première école en 1912. Quand c'est la première école en 1912, bah bien école primaire, il y a urbanisation. C'est là veut dire bango ba lobi que ba koute biso na vie rurale, ba longo biso na ruralité, ba kote biso na urbanisation. Après il y a ça l'école, il y a second degré, il y a cycle d'orientation. Oui, bien si ba titre académique non sur moi je suis docteur, moi je suis professeur, moi je suis président. Mais ba titre honorifique et ça ba titre mo académique. Tu créer tu inventer tu ba to no chaka makele le loga ba docteur na Congo. Tout Afrique mobimba bazata informé dans ça tongate bazaka na maïlo kochuba abatu bakisi ne mundela zo la sabango mais maïlo ce que tu es na moya kimbangu na kati ya 444 000 livres avec 16 740 000 mémoires ya monde ko sala que soki to landi yango to créer to inventer puisque l'homme noir a déjà un projet ya ko sala satellite ba bengi satellite disu puisque ne donc une pollution artificielle ya milinga ba avion na ba usine. Il y a des produits au monde qui ont créé et il y a des confusion dans l'écolo et puis embouteillage spatial. Dans l'embouteillage spatial, il y a un bouleversement total de satellite. Il y a un comment ils sont capables d'automatiser ça satellite, un satellite dissous. Et vous en avez 40 millions de chambres télévisées pour contrôler toute l'étendue de la Terre. Ça veut dire que nous avons sur le monde uranium, nous avons ça dans le monde. Vous avez ça la bombe? Non. Il y a des gens qui ont bombe, mais ils ont tout ça. Donc, à la longue, les 54 minéraux ou les existants, tout le monde a 52 minéraux de Moutou, et ils ont une carte de Congo. Donc, on a 52 minéraux par rapport à 54 minéraux où ils ont tout étendu de la terre. Donc, tu joues malin, mais pour l'hôtel, ça se trouve que l'île solo est au bêta qui est au Saban Afrique. Tu peux au Saban Congo que Amazonie des Ali, Zamba ya Mounene, que Zamba Nyonso, Toko vérifier ma campagne pour prouver que c'est les forêts équatoriales de Moutou Azali. Mounene, pe Azali n'a pas contenu ma bombe Nyonso, koleka bazamba nyonso mokili pour que sali analyse ya ko identifier ba éléphant au bazaka na kati ya forêt équatoriale, ba bengo ba éléphant aquatique. Na ba éléphant baza na Amazonie baza grandeur mon côté puisque forêt équatoriale soit éléphant na ba ko katali toyi ba balengo un mois mais ya Amazonie donc tout à la ba paramètres ni sur malgré ba commentaire to ebi ka bino mamindele boza na ba pareil au bosalaki ya mo ko dondo neti ka ke bino ni mo bande mo kilité to pesa ba contenir bisika biloko ni aussi utaki et yaki puisque bino ne boyiba ki ba matériel na biso bokena ngo lelo loko esali ba ne belé noir aye baka suspect azongi sima komo buleka ke non mundele ne mutasali makamnyonso ok mundele mutasali makamnyonso te to uteko le baka bakoko babengaki mundele na verbe être au temps présent je suis tié mais bakoko be bakonjikaki puisque verbe être au temps présent na lingala ba bi nazali nazali bien précis c'est que to lobe pe bakoko ba basaki nazali to le banda olandaka mundele te bakoko bakonjikaki basali makamnyonso oyo tozomona lelo ya mo balobaki nul non visible sol. Donc nul non visible sol on est là ça biso rien de nouveau
sous le soleil na se amo eloko moko ya sikezate o nyoso to mona ezalaka déjà banda kala malgré ils ont changé ba forme ndelelo yango to bike uta kala ba mindele ba comparer ki biso ba noir na ba nyama ba lobi ko biso to uta pa ba makaka to ba biso to uta pa makaka ba noir ba komi ko tumbuka ba monya ngwenji ba bi non muto uta pa makaka te biso pe to ba makaka te o makaka appelle ça moto te to sambisa mundele na ba ke cour pénal international africain zoya pona okanga mundele ko lakse ke yo loko comparer biso na nyama to che makaka wana to che mutu wana to taswe makaka olamba che mungu wana biloko tout à fait makaka appelle ça monte ça veut dire qu'on les a dit bah faut calculer et enseignement ou qui toujours ko bouleverser biso mutu abuta na makaku te makaku azali makaku mutu azali mutu mais mundele ta mayaki na système on comparer biso na banyama to mona ka bengi biso ba makaka mais to ba silika ki a changer forme esclavagisme à quel moment ce qu'on a kata l'église na kata l'église siko un jour wane comme on finga ba to les sous que les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, bengi suko ba comme benga ba suko na kati ya église, ba brebis perdu la maison d'Israël zoka et ça toujours injure puisque muto cause la brebis te. Muto cause en patete. So ba bi berger. Bon, pourquoi le pasteur to kotinda ba monte ba ke beaucoup la ba même na kati ba ferme. Mais to tika ba mbate ya kabatu. Mais to tika ba mbate ya kabatu bando te ba tuka masolo ya ba na Israël. Ça nous concerne pas. Il y a moins des autres freiner mboka. Il y a des gens qui ont été puisque na ba kwanza mboka bazali toujours entouré na ba pasteur bazo exploiter ba mbongo na ba faux prophétie na makambo ndenge na ndenge mais et c'est réalisé te tala mboka le roi Congo ba pasteur baza boni o ba ote ya kuna ba musicien chrétien baza boni mais so teli banze munyo so bazo yemba eza na sens mote banze mwanyo su eza na moku banze mwanzambe te eza banze mbo ba composer na ba maile na ba puisque ba timbela ki déjà coopération que comme Jésus soki obino bandi ote yango ozwa libende osomba mituka. Mais ce n'est pas ça notre mission. Biso tena mission lutte contre la pauvreté, tout ça la société universelle, il y a l'homme noir et vous en avez 165 millions de personnes, il y a mon qui assurer vie à l'Africain tout et les canards valeur ya poto. Puisque sur l'Africain nous pas sangant to sel bilanga. To bimisa mbongo bando futa ba chômeur, to bimisa mbongo aux en encadrement ou pe aux en assurance vie na biso. Sans que tout boulaka qui font tika Congo na kende mokili ya poto. Donc pour l'ensuki ça na pesika mbote na mokili mobima na batinyo suba Hollande ngai premièrement na pesi mbote na leki na ngai mwasi hein akuna danger toujours na kati ya Maroc Monica Kipulu hein ma monument de beauté ta la place na Tchakao elle na ngai mwasi donc ba mbota trop ba gros bisous na pesi mbote na Koko Umba. Hein? Koko Umba, bisiko zali landanga malamu. Les seuls artistes qui nous restent au Maroc. Donc babiyo no zali artiste là moko to tikane na kati ya Maroc. Donc l'accent musala na yo bimisa ba image et c'est besamité manabiso na ndule pambate nzembu pe elobaka pe pesa ka mateya. Na pesi mote na yimo otobenga Nganda Zahir, Nathalie Lama, femme barbée, hein, pièce rare. Babi basi wande fu bazana bango mais so batali ka liyo Nathalie Lama. Donc tout to olobate. Pour nos succès sous na pesi mbote na ba messager to pe ba koko o bazali na mboka Evry kuna Normandie plus ou moins 100 km ya Panama. Hein, tozana kwa na koko Kapenda Mulandu. Hein, koko Kapenda Mulandu na koko Sunda. Ba mbota to nzamba koko na biso akaba biso ya mingi koleka. Pe abaksela bino obosili kozanga lokumune etangola pona mokili momandeka bolakisa souci na bino ya ko soutenir te mais ya ko activer otobenga je ya maele ete sangwa nzamba bakoko na biso ekende liboso ça veut dire mapambola nzambe ezongo ya bino de retour pona ko soutenir bino na makamnyo obozali kosala bonya ya maele bakoko na biso ekitela biso à travers comment nzambe pour mutulenga manzabelela mungu baba nzakomba pe mokili mobimba na pesi mbote na Papa Daniel kuna na mokili Amérique, na pesi mbote na Polo na mokili Amérique, pe na pesi mbote na bana bilaka nyonso ya Mvuluzi Kimbangu ndenga lobaki ete ekoya Mvuluzi Kimbangu na nguya ya Nzambe bilembo ya mokili bikomonana mangomba ya mokili ekopanzana ndeko zongela Nzamba bakoko na yo kozala wapi ae tango ekoki oyo tango ya Nzambe akoya kozwa babonami na ye oyo tango kitoko tokozela Kimbangu na Kongo
oyo tango tango ekoki, oyo tango ekoki, oyo tango ya Nzambe akoya kozwa babonami na ye, oyo tango kitoko tokozela kimbangu na Kongo tokoyembelaka Nzambe ya bomoi, yangu ya boya toyembela ye, tokokumisaka Nzambe boya tokumisa Nzambe tango ekoki, tokumisa Nzambe boya tokumisa ye, boyaka baso tokumisaka Nzambe ye azali na bomoi ya seko, boyaka baso tokumisaka Nzambe lokumu na biso bobele Nzambe ayebi, bana Kongo boyaka banso tokumisaka Nzambe bakoko na biso, bana Kongo boyaka banso tokumisaka Nzambe bakoko na biso, ya intangu yenda lukufi, intangu yenda lukufi, Nzambe mukwisa va Kongo, mukwisa landa baleka meno, ya intangu ya levo vuvudila kimbangu va Kongo, tunaimbili la fumu kwa Nzambi, ya pungu wiza tuimbilako, tunabaka moyo kwanza wiza tuimbilako, tangwe ngangu kabaka moyo wiza tuimbilako, wiza dio afumu jena jadinenepe, ngei wasola musala salukyo, ija inge kunde finama kwa Nzambi ya moyo, luzimona niko musala salukia nise, wenda moyo zibula wasola babomba zimbala, wenda moyo zibula wasola babomba zimbala, ya intangu yenda lukufi. Donc topesika mbote mukili mumima koko bosenge na lukongolo etando na ime base fixe de la frontière quartier Badara, iloba Nzambe bomo eseko na bakoko nyoso oto benga koko falanga lingiba koko lunda simbaka yenda kokanisa teke totikiyo tozaka sima tozolamba makambu ndenge loba koko mangongele ete bilenge bakoya pona kochambelela kali ko na mesa kolakisa bwanya na maele bakoko na biso oyo ebombanaki ebimango imwa lelo pona kobikisa génération de génération ya mabota na mabota oyo bakobota manakati ya mokili tika ete kimia na Nzambe mpo mutulendo manza velela Mungu baba nzakomba eza na bino nyonso tobombele bino teme makambo ezali ebele tosisi teme tolobikake boza na biso tango nyonso pona kolanda bwanya na maele oyo eye kocha kimia kati na mokili kati na kimia lelo ba Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko. Ciao.